Zalaki moment oyo papa na biso Michael Mbai okokai ko ke église na yo. Pour moi ezana un moment wana te. Pour ndenge to moni yo oke na église. Pe na église ngo ndenge okei wana. Maboko o babanda ko betilo mama moka ze mupanzi na mama na mutaba jeton. Papa ya adjoint na yo. Niveau zote ya non mon babilo mususu il faut total la on a mis mibale. Mais pour moi ezana un moment te o papa na biso Michael Mbai okokai ko ke na kati église na yo. Baby si biso semaine o tozo kota pasteur Michael Mbai azo te na che. On a biso Moïse Mbiye cha mai pembeni. Prédication wana Moïse Mbiye cha mai pembeni. Aye. Mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Bana mokili mobimba, c'est Francis Moté Chando, Mobala Mbinga, garçon de luxe, l'homme de bête bloc, l'enga bloc, toujours dans la Rendinga TV, chaîne à vitesse de chaîne d'actualité, la Rendinga TV des chaînes à Makambo, la Rendinga TV des chaînes du moment, la Rendinga TV des chaînes à Makambo, chaîne autre, la bêtise, chaîne autre, peut savoir information, oh yo vraiment vrai. Tikana vandi sa mama la rendinga moulin vencedor moi ça makasa longa bitumba baya 2000 personnes 3000 personnes mama la rendinga longa bango bakiseleka lisusu na la japonaise elenga mokili bima suki pembe okumbaka bakoko 5 fois mama plus koko est-ce que de jozo bakoko mama la rendinga TV mama sociale la patrona azwa déjà koko di tikana vandi ça c'est Francis Moté Chando garçon de luxe, c'est l'homme de bête bloc, émission bête bloc bandi. Mais avant, nous célébrons nos sujets autres. Sur la Moukolelo, Tikana Vandi, sa Mauvier, François Foutil, le nombre one de Moutaleki, Fondation Foutil, da Silva. Ce qui est fondation, ils apportent Sungara. Batu c'est que muta bongo il faut tout ça mais la rapport naie mutu ya bongo il faut nzamba pambola raye humela vana ngone na yo mon vieux François Foutil la mokonza bambeku fondation Foutil da Silva le nombre one muta le kwazate tikana vanisa l'impérateur zakaka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur et lamba muta solara bien le kola yazate Antonio de Bundes l'impérateur et la man a pêché ba muti pesa zali tikana vandi sa deboula lokumu ya bana bombele deboula lokumu ya bana mombele Japon toujours na pêché ba muti pesa zali tikana vandi sa boss adosenga maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikabakaba boss adosenga maître sengi kinga san toujours moto moko bien bikabakaba akabaka ça que ça va tout que non a kabela ki mutentel mbongo tikana vanisa y autre m'a dit yolal mombele 4 fois maman au talimo so kumisi nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana vanisa maman katoku la beauté de Atlanta muteleke na kitoko zate na komo ya maman katoku la beauté de Atlanta tikana vanisa mofie Alpha Mieze tikana vanisa batonyo so bolingaka Francis Moté Chando garçon de luxe, c'est l'homme de Betelo que l'engablo toujours. Nakata la Rendinga TV, chaîne de vitesse, chaîne d'actualité, Fondation François Foutil da Silva, et sa fondation Sungarbat Makasi. Émission Nabiso Bandi, si j'en abuse mon colo ya Lelo, et Zali par rapport à Neto Monaki, pasteur Michael Mbai na église naye, bat benga tellement belé, Francis Moté Chando garçon de luxe, le ben non li solo yo. Betano biloko par rapport à Mama Kambo Neto Monaki, pasteur Michael Mbai na église naye, le belé ngonano. Est-ce que ezalaki ngonga oye il faut que l'église to ezalaki ngonga azano na palais asono na nzambe pena bien après à quelle église c'est ça ma question qui tellement belle et puis batunu sur botel rabiso pour changer ça monde entier est là makasi
Paris batala rabiso, Belgique batala rabiso, Afrique du Sud batala rabiso, Londres batala rabiso, donc partout dans le monde. Puis la chaîne à vitesse, c'est chaîne à actualité car ni na lobaka. Ba benga kinga Francis Moté Chano lobelango. Ba benga lisusu awa na ba dossier o ba bisinga non. Francis Moté Chano garçon de l'X. Betano le biloko par rapport à tout monde qui zawadi ninga lataki robe naye ya jaune na caleçon na makolo. Parce qu'ils ont un terme, même tout le monde qui est sous-vêtement, il y a Zawadi. Betano biloko par rapport à sous-vêtement. Batebe, si en français, monter sur nos garçons de l'X. Yebisa bisonno sous-vêtement, il y a Zawadi à l'attaque des couleurs. Mais la camu makaza non. Atapé binomoko. Mais batunyo so ba monaki sous-vêtement ya Zawadi. Akangaki na photo, eza photo shooting, na rappelé bino. Mais non, peut sa couleur. Le quoi, vous essayez on appelle sa couleur. Non, peut sa couleur problème mes athétiques. On a vendu ça beaucoup de respect. Na maman Marie qui toque beaucoup de respect na maman Marie qui toque. Est-ce que ezalaki moment oyo papa na biso Mike Kalambai okokai ko ke église na yo? Pour moi ezana moment on a té. Par rapport ya nini? Papa na biso Mike Kalambai. Yo moko ondimaki ba bêtise o uté ko sala. Bon, on a bien madame Nazolo Ba. Pour la chaîne invitée, c'est chaîne d'actualité. Papa Nabiso Mike Kalambai. Olimaki déjà, Babouzoba, o outé ko sala. Pour ça, Bouzoba. Et je le ko outé to robete dans ma boko. To bengo déjà Bouzoba. Par rapport, état que pasteur, tout aujourd'hui, dans mon résumé, moqué, état que pasteur, ko sala Babouzoba bongo, obéi, il mange dans l'église. Mais pour moi, ils apprennent là. Par rapport à ce monio au na église, pe na église on nengo kei wana maboko o babanda ko betilo mama mokaze mu panjolo mama na mutaba jeton niveau mama beteli maboko mama telemi mama zobina ngamo na telebi non ba jeton za makasiao na la ni prédication ya papa ya adjoint na yo niveau zoteya non mon babilo mususu. Il faut totalement on a mis balé. Garçon de liste c'est l'homme de bête biloko na tali prédication ya adjoint na yo. Ninga zoteya. Et ça tout à fait bajeton. Yepena musal na nzambe. Yepena ne musal na nzambe. Yende pena ouin de Dieu. Yende pena ouin de Dieu. Papa. Et fait que zo bandelo mo mingi c'est que et ça ba monotonie na ba jeton ozo bois que la par rapport ndenge batu ba bimisa ki ba propos na bango et pas papa na biso Mike Kalambai. Mais pour moi ezana moment te o papa na biso Mike Kalambai o kokoy ko ke na kat église na yo pour se repentir na bible na maboko oui bible ezana ngo bien mais olinga ki ozo exemple ya Michel Bakenda tonga betaka savon boski zenga pona terme maboyaka mwasa betaka savon tout ba monaka yango Michel Bakenda tonga betaka savon akendaka 40 jours 40 nuits ndenge Jésus mataka na ngomba to landaka biso nyoso awa Michel Bakenda lobaka boye boski zenga na mpo te na dossier non te na ko dossier te na to beta biloko Michel Bakenda lobaka boye na sali mabe mais na kei 40 jours mais papa na biso Mike Kalambai na pesa ko ba respect mingi mais o sali eza ko sakana nzambe comment expliquer yo uti ko sala buzoba o batutu ba moni pe yo moko ndimi yango obimina Zawadi et l'équipe pas même un mois pas même 2 semaines makambo ebimi pas même 3 semaines mbala moko l'église oh le col les église na yo c'est que mutoko lobelo azati non waza ko sakana nzambe eza ko pesa nzambe respecter ozaki mutu moko ovanda tapona yo ozaki mutu moko ovanda taba 6 mois 7 mois ba inane de ko se repentir et pas nzambe après ozongi na makolo nzambe par rapport à nini Michel Bakenda aza pasteur te Bakenda kuta zaki frère en Christ aimbela nzambe mais tant on remarque que non salaka buzo ba betaka savon et mekako ba savon ayu ba savon munganga atali non naza frère en Christ na sali buzoba ba tutu ba moni buzoba na ngana aimbela nzambe
Michel Bakenda kuta za pasteur te masalaka 40 jours. 1 mois et demi, il y a se repentir, il y a se bolimbi c'est pas nzambe. Mais yo osali pas même 1 mois, pas même 3 semaines. Ils ont consacré nzambe. Le coup les églises na yo, muto ko lobelo azate. Ils ont mabe makasi. Il faut to télémer la ba makambu susu oyo, ils ont le kanakata mboka na biso. Et ça bien té. Peto yoki Baby Sibiso, semaine auto zokota, pasteur Mike Kalambai azo te na che. Wele gozala somo. Pasteur Mike Kalambai semaine tozokota, azo zo cher ye moko, a telemi, a bandi kote ya. A kote ya nini? Mais prédication wana, bato bota la biso, prédication oh papa na biso Mike Kalamba ko te ya na cher ya semaine tozo kota pour dès que déjà ça li pressé ya ko une église na yé le ko les églises na yé asali pressé ko une église na yé muto ko lobela zate yene visionnaire yene pasteur yene patron yene prêtre yene mukonza ba onction asali pressé ko une église. Donc c'est que peut à cause de la pressée ya côté malikolo ya chef porter ba nzambe. Mais prédication de cause la dégâts, prédication na papa na biso Moïse Mbiye cha mai pembeni. Prédication wana Moïse Mbiye cha mai pembeni. Cha mai pembeni cha na Mungu wa pembeni. Po e cause la attention. Po to yoga la Moïse Mbiye lo binde na zaboye. Basela bango ndenge ndeti fachi beto zo prêter meeting état de la nation facha koloba nini toyoka ya Moïse Mbiye lobi ke non na ko bimisa ba vérité. Mais pourquoi Moïse Mbiye boye ko bimisa ba vérité nazo luka yo na beto biloko nazo luka Moïse Mbiye na beto biloko obombi ba vérité pourquoi yebaka dès que obombi Kalambai azo tumba mboka. Bon matisa ba volume Kalambai azo te ya semaine tozokota Kalambai nenga za bongo nazo yesa Moïse Mbiye nazo yesa pasteur Marcelo nazo yebisa papa na biso Denis Lesi semaine tozokota bozana basaki ya Mungu na ndako nayebi ke mai ezala déjà potango azo te ya yebake tango azo te ya boyebake ba flash ezo kende. Tant que zote ba ke non ndenge papa na biso Mike Kalamba zote ya bongo mutali bosa ko frapper Moïse Mbiye frappe deuxième muto pasteur Denis Lesi frappe troisième muto za nani pasteur Marcelo frappe Mike Kalamba ipe moko. Kalambai aza malgré pasteur il faut l'exemplaire toyebi bien biso nyonso mais na makambo eleki ezambala liboso asala yango c'est que mutu nyonso na vie aza na droit ya erreur mutu aza na droit ya erreur te ezaka nzambe le tout puissant le créateur c'est que bino bato bozo finga pasteur Mike Kalambai botike nanu ezambala liboso sa l'erreur na ye ya ko sa makama ba vaseline atekisi vaseline boye mais soki nde ekomi mibale to moni su ba vidéo mususu ya mabe to moni su buzo ba mususu ya makasi wana nde to condamner su makasi ya makasi koleka mais lokola eza première fois na ye akota na monde ya mitakalologie lokola eza première fois na ye asala ba vidéo ya mabe abimana mwasi ya batu ya libala na kombo ya zawadi oyo azali mutu akoti ya impudicité na libala malgré zambala liboso asala yango mais tozela inanu ata na deuxième prise oto bingaka deuxième prise o le grand cameraman alobaka deuxième prise to troisième prise mais le ko les ambala moko c'est que mutu nyonso na vie aza na droit erreur mutu aza parfait to parfait na mokili oyo azate. Tout quand on a un dossier, on a dit que tu as déjà moi na suka déjà pour aussi ces émissions, on a vu ce bételo que l'engrais mais le quoi on a annoncé là bino que non. Kaleso ya zawadi. Quand on est ici.
Côté c'est singa. Moi même ça singa. Zawadi. Asali BBC, asali photo. Caleçon est toboka. Oh, bah congolais vous avez misté. Non. Momoni place au Nzambe abimisi bo soto sikoyo ya Zawadi. Oba français balobaka non soi-disant Mose Libala. Est-ce que nazo tuna question na Zawadi? Soki okozwa taille kolanda biso pose la chaîne actualité. Na yebi ke okozwa taille kolanda biso. Est-ce que Zawadi oza mwasi ya Libala to oza mwasi ya Makangu to oza deuxième bureau to oza troisième bureau? Pour moi Zawadi oza quatrième bureau. Oza quatrième bureau? Pour premier bureau, moi si oh a se respectaka, moi si oh a ebi valeur na ya kibo moi si, hein? Ndengeba, il quelque un autre me dit yolal mumbele 4 fois maman. Ndengeba maman kato kunga la beauté de Atlanta. Moi si oh a ebi valeur na ye, moi si oh l'été yebi, est-ce que Zawadi l'état yebi yo, peu importe moko zali. Moi c'est Libala, soi-disant moi c'est Libala. Caleçon obe moudinda. Et les gars que nous n'avons pas, si on moni mutu atie caleçon na loketo, c'est que ne coquille. Mais comment expliquer moi c'est Libala? N'engo lobe que nous avons moi c'est Libala. Ozui caleçon, au kangia ngona makolo. Soi-disant moi c'est Libala, bola nanga bien. Aujourd'hui, caleçon, au tient on a ma colonnette élastique. Au publié on a réseaux sociaux. N'ébité. N'dekonanga mobali à Zawadi. Ozomo na buzoba moi si nazo sala, tozomo na ngote. N'ébité. Bobiso to finga raté. Yo nazo esa n'dekonanga mobali à Zawadi. Soki Zawadi ngwa bala e solo. Soki Zawadi ngwa za premier bureau ya solo. Ma photo zo circulé. Tala Zawadi Mose Libala ozwa caleçon tchongo na makolo kangela ngo photo au publié na réseaux sociaux. C'est que pour moi Zawadi oza 5e bureau, oza 6e bureau. Pour ba 6e bureau, baza bato ba sans foutiste. Pour premier bureau ko respecter mobali na ye, a ko protéger Libala na ye. Na éviter mbala Zawadi. Est-ce que na fingi yote ozo raisonner, tozo raisonner te. C'est que Zawadi au Kosarabiso, oza Mose Libala te. Pe attention mon bel ngoza baba. Attention mon bel ngo Zawadi obala kaza baba. Atako tu baba akoki jamais ko supporter buzoba o Zawadi sur les réseaux sociaux. Atako tu aveugle. Aveugle pas mo so ba c'est que non, to mona ki mwasi na yo, asali buzoba mona ba réseaux sociaux, azu caleçon sous vêtements, atchanga na makona ka ngelo ba photo shooting. Aveugle à revendiquer pour le moisiwana. Avec le goût de la paix décision, binon, bobenga na ngaye. Abimananda kunanga Libala. Abimananda kunangai. Il y a une question. C'est que Zawadi, au Kosarabiso, Ozanayo, moi si ya Libala te. Dossier, on a continué à s'abonner toujours. Beau commenter, beau partager, beau aimer. Et sa chaîne invitée, cette chaîne actualité. Tozara pour nous finir batute. Tozara pour nous critiquer batute, mais tozara pour nous la vérité. Au sali mabe, to le bis vérité. Mais ndenge tozo yoka papa na biso meka la mai semaine ou roté na cher. Pour moi papa vananan. Ke ba cher wona ko pela moto. Au moins quand mutate mi na cher pour cher peli moto. Cher bandi ko zika. Mais soki que semaine oyo ozo te na cher papa dozenon vananan. Tu na poso te non te. Tous en poso te non te do vananan vanan côté non na cher te. Côté non na cher te do vanan. Beau s'abonner, beau commenter, beau partager. Si kana vani sa maman la reine dinga moulin vesedora moi ça makasa longa bitumba. Ba 2000 personnes, 3000 personnes, maman la reine dinga longa bango. Bakisele ka sous la japonaise lenga mokili bima suki ya pembe okumbaka bakoko.
tika na vanisa YM Tremadi Yolal Mombele 4 Fomamo Tali Mwaso Komisi Nzambe. Quelle beauté, quelle taille, quelle fraîcheur, tika na vanisa mon vieux François Foutila Mukonza Bambeku Fondation Foutila Da Silva Rumela le nombre one Mutaliko Azate tika na vanisa l'impérateur Azaka Moko na Kombo Antonio de Bunde c'est l'impérateur tika na vanisa boss Adosenga maître Sengi Kingasan toujours motomoko bien bikabaka bana peso ba moto peso zali tika na vanisa diebula lokumu ya bana Mombele Japon toujours Tarzikingi papa Versace Kolo Versace alataka grifu misuti kaka Versace na peso ba moto peso zali tika na vanisa batonyo so bolingaka Francis Moté Chando toujours na kata la Gandinga TV chaîne à vitesse et chaîne actualité c'est Francis Moté Chando Garçon de l'X l'homme de Betablo Kelenga Bloko émission Betablo tout comme vraiment na suka émission na biso bo commenter bo partager bo aimer toujours na kata la Gandinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité merci beaucoup aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine